Nathalie presque acoustique nyos tout. Mais naza ne loko moko na répéter la bato. Na acoustique on batali nga Nathalie na part na ngai mutali qui a fait razate. Je répète, je le redis, je le répète. Oh loka polémique té. Et tali nga ité. David de Wembe acoustique a fait rigola et qui a ba missing tout ya Congo. Pour ils a fait rigola mutali boso beti. To fait rigola mutali boso ndabandaki. Na lobi acoustique. Non. Oyoki akaboso té. Yoka, excusez-moi. Ya beti ko le ka faire. Yoka na ebisayo. C'est n'importe quoi. Ah, fait. David de Wembe Libanga utananga. Ebele ba budaka. Mais tango kesa lo baki soki na lobi bokoboya. Nazaki mutu oya banda masolo ya mabanga. Leo mabango ekoma kolesa mokimo manga kesa mutu na banda yango. Mutu apesanga ikombo wana libanga acha mo voto. Bato avandanye. Aujourd'hui ba musu ba koma kondima. C'est pas Kofi Olomide mutabimisa mo libanga. C'est pas Papa Wemba mutabimisa mo libanga. C'est pas Kesta mutabimisa mo libanga. David de Wembe Je peux être même dire que ngande naza responsable ya bana wana mi balé balongwa na orchestre basa ba orchestre bango. Bana mi balé bana. Ferregola et Fally Ipupa bazai ba ami. Olandanga. Le jour où on a proposé bango idée wana, c'était en 2000 ou 2001. David de Wembe Je demande à mes jeunes frères musiciens congolais, bazana moi respect mingi on faire Ferregola. Vous devez écouter la taciturne de la voix de Ferregola. Ça nous fait dormir. C'est trop bien. Je dis bien la taciturne. Peut-être le mot, ça serait dur pour vous. Mais bon, il faut la dictionnaire. Pourquoi bâtir la taciturne? Ferregola, c'est le plus grand de sa génération. Vous comprenez? La star, c'est Fally Ipupa. Pour l'instant, tous un star mon qu'on a Congo, Fally Ipupa. Fally Ipupa, star congolais. Le meilleur chanteur du Congo de sa génération, Ferregola. Il n'y a que le deux là. Non. Ceux qui va Congo, mission congolais va ça l'acoustique. Baza 10, Papa Wemba numéro 1. Pour ça la 5 acoustique. Mindele na Mimbi, et c'était une grande réussite. Tout le monde a aimé. Deuxième, ça fait Ferregola. Et là, on est au Tindangaï, na Lubake, Aza deuxième. Na Congo. Na Congo, après Papa Wemba. C'est Ferregola. Ferregola. Donc, acoustique, nous sommes dans mission, na basali. Ba Yembi na Bango. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais Ferregola likolo na Bango. Naza. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland l'émission de Bino Obolinga Kaming. Donc, on est sur www.idéologie.tv avec David Wembe. Nazo Pesakara Makambunenge Zalara. Pour nous, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Le Singara David Wembe. Nabetela Kabino Masolango. Nalaksa Kabino Makambaonga Nenge Zalara. Derrière la caméra, c'est Patrick Kibachi. Donc Zalara na David Wembe so bomo na ba image à qualité ba image à propre David Wembe na image toko boy ezande Patrick Penam da simbi makambango quoi. Merci beaucoup na batutu, merci beaucoup na babonné na biso tout. Merci na batutu o bazo compagnie ka émission David Wembe et merci na batutu o bazo sala ka mo ba commentaire mo ba j'aime wana sala ka nga bien. Et Bernice Odia Zalara na David Wembe fait des problèmes. Yo comme les ara fait des problèmes. Donc Zalara na David Wembe makambo sala na sala ngoraka et ko sala bien Jidel Ndundo moi c'est Pembe solara na David Wembe et ko sala bien David Wembe tellement na zaka mutawa actualité ya linga actualité échappé ngate donc faut na betela ka bino ka masola actualité pour idéologie TV et ça ba moto nango loin de sindimi angola sindimi monde entier kala mingi te ko boza de ko sepela na plateau David Wembe lelo nazana vie acha mo voto koko ya Londres vrai mikiliste
kale pena na makambo wango kale na makambo oyo boyebi ya ndule donc nakoki koloba VH aza parmi bave oyo bakoki kobeta masolo ya ndule na kati ya Congo wana et partout dans le monde entier pour y accompagner la musique nyonso pour afandi mingi libanda et afandi pe na kati ya Congo donc ayebi nini o ba bengi musique et avec VH Movoto on va essayer de parler à quoi analyser ba acoustique nyonso o ba musicien congolais ba uti ko beta dernièrement awa pour commencer la moi ba polémique to me comment ko solo on a VH Movoto selon ba connaissance na ye selon ba analyse na ye nani a beti bien to nani a beti mabe et après marambo boy senga pour na VH akwei ako vivre sous na Luanda te to solo ngo na tout ne ba question nyonso pa mon VH acha Movoto koko à Londres Pai grande Papa Shwege na kati ya mboka nanga na Luanda malgré confinement toujours na président David Wembe aya kotala nga na hôtel si aya pe kotala nga sikoni na comme na Mutamba et pas nanga. Voilà, c'est mon jeune frère, je l'aime bien. La mission nanga na ye cartonne toujours. Je t'aime. Merci mon vieux. Vraiment nantizo la nayo batu ba msuba yebite ke yozana Luanda msuba yebi ko kaka na poto mais nzoka nde ozana na kati ya Luanda fait ba séjour na yo bando ya Luanda kutana na makamba ya COVID-19 oyo e kanyo tilelo ba séjour na Luanda ve ele kandenge wa confinement zunga ça fait 5 mois dans un jeune frère nanga David Wembe azala kananga aya kotala nga na hôtel to passa temps mingi na ye tinde na longo en hôtel il y a 15 jours na zundaku na Mutamba ya loka Gombe fo mona place yo mona kyango kitoko ngaza mutu na linga luxe na cop na jupe na place OK bana poto bobando yaka beaucoup tapé mpaka na bino pale na zakuna. Ok, merci. Merci beaucoup à toi, beau-frère Yangai Moko. Mbo, Mobali Rolls Ndimbo, depuis États-Unis, wana, Bozala na David Wembe, Bozala bien. Boss Mbo, VH Movoto, Yona Rolls, Sobo Fandi, Bozala Posa, Bomona VH, Denga Lobaka. Et ça, la cabine penda bien. Mon VH. Congo, tous les musiciens congolais bakomika na likambo ya ba beta acoustique fena ebité autorité ba acoustique ya ba musiciens congolais. Oui, namoni ba acoustique na bango nyonso. Omoni le mal est en Congo, fanatisme comme il y a danger. Vous comprenez? Quand et comment il y a danger. C'est-à-dire, tu vas sur un temps où il y a bonne musique. Vous entendez? Congolais, il y a bonne musique, il y a un fanatisme. Et surtout, moi, je suis un combo libanga, je suis un libanga. Ceux qui sont un libanga, et pas David Wembe. David Wembe, je parle en tant que musicologue. Oui. Parce que l'école où on est à Kinshasa, Natango ya Maréchal Mobutu, je crois Ina et Zalaki. Et moi j'ai eu la chance, Natangaka, dans l'Équateur, l'école à Bassango. Je crois que Banda, premier séminaire, Tina terminale, tout en la musique. Vous comprenez, solfège au monde. Na bien haut et l'autre instrument pour qu'on ait diapason na yebi tout. Vous comprenez? Alors dans mon cas souci moko que bato comment qu'on décider la musique congolaise, ce sont pas des musicologues. Mais comment ba chege bato comment qu'on décider même la kati ya musique. Boy. Okomona ke mutabeti mama na musique mais ba congolais ya na génération moko yeboye
de 2015 jusqu'à ce jour. Baboya kabatuna niveau 0. Le sotal bana batanga te. T'as vu Wemba, moi ni miso to sal. Ils sont riches pour na opesa watu mayele. Oui. Bana wana ngana benga ka bango ngai. Ba pe na poto. Baza partout au monde, ba kene makolo pa mana poto. Le quoi papa Wemba loba ke chance loko pamba. Mutako kene makolo tinza batile ka loboka katisi océan à côté pe Europe, à côté pe États-Unis, à côté pe Australie. Kokoma ya komi abandi ko boya bato ya kutaki. Oleke apprendre abandi ko boya. Ozomona. Pourquoi atangité a souffrir trop na vie, a commis na haine. Azano mwana mukema commis na haine. David. Mais moi, quand je parle de la musique, je parle en tant que musicologue pour la musique. J'étais au moins dans ma vie 2 à 3 000 fois dans le studio. Ok, bah grand chanteur, le quoi, bah Papa Wemba, bah King Kester, bah camarade nanga Kofi Olomide na kota studio na peso sali faute na temisi musapi ki asali faute ba bandela et moi botie oh c'est ka sali faute ba bandela nazo répondre à ma musique Nathalie presque ba acoustique nyosto mais nazane loko moko na répéter la batu na bakoustique batali nga Nathalie na part na ngai mutali ki affaire azate je répète je le répète oh le polémique et tali ngai te je parle en tant que musicologue na Paris tant na saba émission balobaka ya lobaka oyeleka oyalelo no ko ya lobi vous comprendre lelo na musique je dis qu'il y a plus beaucoup de musicologues na Congo na misali musicologue bona bi musique. Je suis ni chanteur, ni guitariste, ni un batteur, mais nazala kanaka taba studio wana. Je regrette infiniment Vinanga Papa Wemba Lenkuru Yaka akufa ami là en France qui Kester mené à Kufa. Le nom natikali na seul ami Kofi Olomide qui est de ma génération. Mais ayebi ki makambo Achamo votre paille grande, papa Chouegi Azoloba, et ça va réalité. Il n'y a plus de musicologues au Congo. Comment ni mutoloko la Kofi Olomide, hein? Awusalela ki Ali Anzembo. Mais batu bayoka. Et là koni Kofi Ayembi Anzembo wana. Kofi, il a chanté merveilleusement bien, Ayembi merveilleusement bien. Et Ayembi Nzembo wana ngana komo benga oneti parmi banzembo 10 Kofi asala Nzembo ali ya wana ezana kati. Je crois qu'abeta qu'on a ba professionnel au peut sangate que banzembo ba misi eleki Nzembo ali non au sali bêtise. Tozu par exemple les qui n'engagent JB Piana modèle ya beta omba hein namoni émission moi le kaki moi le mot qu'a interprété omba mais j'étais aux anges parce que na sentir musique wana ndenga betaki. Je reviens à mon jeune frère qui peut être aussi mon neveu Ferregola. Mais bayo kanano la taciturne de la voix de ces petits, la taciturne. Mais Ferregola azana rang. Il y a là sa Carlito, azana rang. Il y a des Baba Debs et le deux là. Baba chanteur mélancolique. Vous comprenez? Alors, Bapeto va au Salawana. Est-ce que Baza capable de combattre Ferré? Batie Ferré Gola. Miki Bakomo Kassana Fantika Ferré. Mais je te dis non. Je suis devenu musicologue. Je demande à mes jeunes frères musiciens congolais, Bazana moi, respect Mingol Ferré Gola.
Vous devez écouter la taciturne de la voix de Ferregola. Ça nous fait dormir. C'est trop bien. Faut vous bien. Je dis bien la taciturne. Peut-être le mot, ça serait dur pour vous. Mais bon, il faut la dictionnaire. Vous pouvez bâtir la taciturne. C'est pour ça que je me suis dit que je suis un musicologue. Parce que je connais la musique. Il faut écouter la taciturne de la voix de ces petits-là. Ferregola, Tangwa Yewenge. Na yebi babetaki nga na utipoto babetaki na comment on appelle ça, université commerciale wana babengoni eza na Gombe wana bazako beta wana. Et moi je suis venu en voiture avec mon jeune frère JB tawana zaki na Mercedes 505 to vandi biso mbale Ferregola babandi musique kuna. Mais Ferregola je manzembo moko nani alala na nzala te na mokili atombola musapi. J'ai écouté la taciturne de ces petits-là, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Nabusi, Mukulu, Nanazo Yemba, oh, petit mot aujourd'hui, comment on avait fait Ferregola. Nabusi, moi, on a un avenir. On va en parler longuement. Je me rappelle, dans l'année 2000 ou 2001, je peux être même dire que Ngande est responsable. Il y a bana wana mi balé, balo wana orchestre basa ba orchestre bango. Ferregola et Fali Poupa bazai ba mi. Olandanga. Le jour où on a proposé bango idée wana, c'était en 2000 ou 2001. Bayaki pa petit moko fils, azaki na agence à voyage, na Château Rouge, rue Doudoville. Et les hasards fait les choses. Il y a plein de routines dans mon loco. Na moni ba bazaki misato. Makambo le zoloba. Ceux qui n'ont pas ça, ceux qui fallait à Wangani, faire à témoigner. Ceux qui faisaient à Wangani, fallait à témoigner. Ceux qui ont balé à Wangani, il y avait un troisième Titina, Al Capone. Bazaki ba misato. À l'époque, fallait à Zokangasuki à Maboko, faire pas Zokangasuki à Maboko. Aux Olandanga. Même si pourquoi vous ne pouvez pas quitter Kofi Olomide, qui est un génie de la musique, parce qu'il y a un remplaçant valable. Bon, mais que nous, on a bino, n'engé ba petit, monsieur Souba Mekaka. Vous avez toute la réponse, papa Sanga. Viens te cocater parce que viens à Koli Abisso. Ah bon? Bango ne se mit balé, fallait à Banga. Ferregola banga na émission na sengi bala kisabango ngai mutu na je suis le percuteur il y a départ na bango na yebisi bango ko fêter 50 ans na ye. Et moi aussi je viens de fêter mes 50 ans pour l'andinga obi que première fois na lo balikamo na lobi pa na Moto soki azaki ata na kindoki soki azaki na kisi na 50 ans kindoki na ye esalaka nini ekiti Kofi akoka so kolia bino te bao misato baseki. Une année après fallait abimisi premier album na ye nani Droit chemin. Quelques mois après Ferre abimisi ça s'interdit. Ça s'interdit. J'ai vu Fali ici, dans l'hôtel Epixana. On a parlé de ça. 2 mois après, j'ai vu encore Ferregola, dans le même hôtel. Il m'a reçu comme son ami Fali. On a parlé de ça, que le vieux hasard percuteur, il y a mon tout Yabiso. Il y a mon percuteur, il y a idée, alors il y a tout ça là-bas. Aujourd'hui, je te dis ce qui est vrai. Mukolo bakoya badironga na lobi na yo tuna bango tala makambo via lobaki ou bien ba tala émission balakisa bango oya ko wanga na ils étaient à 3. Vous comprenez? Ceux qui moka boy moka ko témoigner, ceux mi balé ba boy troisième à ko témoigner. Moi je connais les 3 là, ce sont des grands amis. Vous comprenez?
buzoba ya musique nde ye kaboli bana wana ngale bi ba ce sont des jumeaux bazako tambola bango 3 fallait akoboya te frère akoboya te titina akoboya te ils étaient à 3 les jours moi j'ai donné mon idée bon ça le mouvement bon ça la orchestre na bino babanga ozokanga na peso rue Doudoville coin rue Léon Château Rouge. J'étais avec les 3 avant tout côté un salon ya ba bijou mboma na Élysée mboma bon moi nga face à Bayuma mais j'ai joué beaucoup na kati ya musique congolaise ba idée na nga ezebele omoni ya biso yo lelo libanga euta na nga ebele babudaka mais tango kese alobaki soki nalobi bokoboya nazaki mutu oyo abanda masolo ya mabanga lelo mabanga ekoma kolesa mokimo manga kese mutu na banda yango mutu apesa ngai kombo wana libanga acha movoto bato avandanye aujourd'hui bamusu bakoma kondima c'est pas Koffi Olomide mutabimisa mo libanga c'est pas Papa Wemba mutabimisa mo libanga c'est pas Kesta mutabimisa mo libanga ezalaki wapi na Paris 13e na foyer glaciaire rue Daviel 31 3e étage chambre 306 Kesta ya kobuta biso wana j'étais avec Julien Mbala Kes Umberto Modogo Dia Franco Ferre c'est là que mo libanga et wuta Kester boaka biso mabanga biso topesa yo mbongo voilà où mbomo wana bi olobi nini nabi boaka biso mabanga tango ya zimbongo wana asombi BMW na ye akitikini pour ba Koffi ezaki mutu passe aju wapi parce qu'il y avait pas de bons producteurs à l'époque quand nous sommes là BMW na katia ba sachet alobi non na boaka ki mabanga yango mbongo apesenga na kangisi ba Koffi pe ba ngobila mais ezaki ba sentiment na ye bato ya boaka ki ezaki mamba mbongo te ba Papa Wemba ba yemba biso ezaki ba sentiment na ye topesaka eloko te mais muta banda libanga ki ya mbongo 500 francs français 300 francs français muta pesa mbongo ya belé David Wembe Kassango azana poto comme un peu maladif oui le monde tu connais la chanson muta binisa na tango wana 20 000 francs français pesa Kester que ça y met ba wilo na yo 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 wilo nanga et pas mabanga banda na nzembo wana soko yoki bakomba batozata 200 na kati yango esalaki Kester azwa mbongo asomba bembe asalaka denzembo wilo mondo na elanga na lona abwaka batu les blancs banani bamukusa banani donc batu wana nyoso nde basangisaka ezaki mbongo ya mike ba 300 francs ba 500 francs mutachaka mbongo ebele wilo mondo nde kesa kusomba bembe wana. Merci beaucoup les solo pendant que sali plaisir na boss mo depuis États-Unis na moi sina rôle sindimbo bana na bango Rossi na Laurent donc histoire est un peu moins riche masola mabanga ibandaki wapi na bandaki yango c'est acha mo photo na psa kabino émission de vidéo mbe tellement zagelenge donc esenga mutu so azolanda ngo azwa biloko musu ya sika bon ce qui fait acha mon photo pas possible mais que à la longue dans le club nous mutu musu so ya beta histoire mabanga ngo ce que zaki ndengeni kwa toi boss Didi Kinwani mosombi ya mabanga ya talo to chande histoire te boss Didi Kinwani ata bayiba ki yo bambongo po basala na ngosori nini sengaki basala mais nzamba ka côté na yo bango bakatani ne boss Didi Kinwani tisiko aza na bambongo na ye na makambo na ye nyonso n'est-ce pas ça Guinness Mariam Savané donc vous allez regarder David Wembe et qu'on sala bien Guinness Guinness na vous saluer tes petites sœurs nangai les qui Savané Guinness Savané Guinness Savané petite sœur bien attends ba pas danger
talaka Guinness talaka kayo sangaka 200,000 kwanza so kutena David soit 200,000 autres na poche ouais moi professeur salaka moi bien donc boss Didi Kinwani mosombi mabanga munene ya talo zalaka po balobi yo mbongo ezaraka yo carrière na yo ezaraka mais l'ennemi na yo ta place basuki donc on a lobby déjà ve tous on a sur l'analyse pourquoi mbala moko kaka au lobby acoustique a fait rigola et l'équipe a mis tout ya Congo pour les affaires rigola mtali bosso beti to faire rigola mtali bosso ndabandaki na lobby acoustique non oyoki akabosse te yoka excusez-moi ya beti ko le faire yoka na ibisayo c'est n'importe quoi ve moyo nga na utiliser lelo la taciturne mutu aleki otu na mayele bami mibale kofi olomide na waze kwa na mingi to bazwi dictionnaire po baluka mo wana bamisien les deux musiciens là oyo ya mayele baoloba ndeko na biso utiliser moko la taciturne de la voix de Ferregola na minute oyo tous les Congolais baoluka mo wana mixer ta section musique yo pe luka Congo na la taciti ozinga juste en téléméo viens na olukoto ça l'émission est-ce que je me suis préparé non dans la secte na otambula na vous comprendre mais na bimiseli yo momoko oh il y a que les musicologues qui peuvent utiliser ces termes là la taciturne de Ferregola hein c'est pas donné à n'importe qui on va qu'on a salaki bona na ebiso depuis acoustique et salama na ba congolais c'était Papa Wemba ozo comprendre on n'en disconvient pas c'est pas parce que nazali fouille à Papa Wemba mais tout le monde peut en témoigner comme moi je témoigne Papa Wemba sala acoustique moko oyo mutu moko ta okoka ko sala acoustique comprendre na ba voix mélancolique ya ndenge wana batika lebele te vous comprenez non mais tout est normal toi pour analyser il faut qu'on parle mais clé par rapport à quoi vos oloba que quand il y a fait rigola des mutu et les qui a tous les musiciens ceux qui kabousa mbaka bien bina filé ayembi bien ba misi pas na boyi bango te ebele pe ba kingati poni na suis parti prité pour aboa kingai. Je parle la vérité et rien que la vérité. Ceux qui va Congo, mission congolais va ça l'acoustique. Baza 10, Papa un baza numéro 1, pour ça la 5 acoustique. Mindele na Mimbi et c'était une grande réussite. Tout le monde a aimé. Deuxième les affaires rigola à sali quoi on a ça fanatique à faire rigola te faire rigola ça moi nanga. Nga ko bota faire rigola. Vous comprenez? Oui. Mais et là qu'on est côté ngai na lobake aza deuxième na Congo après Papa Wemba c'est faire rigola donc ba kusigno so ba mission na ba sali ba yembi na bango ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais faire rigola likolo na bango naza pour faire rigola te vous comprenez? Mais na lingi un jour ba juger na ba dire na ngai on lobby bien pas juger na ba dire na yo mais ce que ba propos tenir na yo eza mabe problème exact mais non, il faut pas oser aussi na non j'ai toujours été victorieux donc na gagnaka onga na lobaka yango wana ba komaka na ba livre vous comprenez? Acha mon vote le narrateur makamwa na loba ça dit on a lobaka kala on a lobaki lobi na lobi lelo et Simba vers acoustique ya Fuji non Fuji il y a JBM piano landian na lobi hein les petits vient tout droit de l'orchestre de Papa Chéri hein Wenge BCBG oui donc je peux dire que je suis le cofondateur hein mais pourquoi na lobi tekeye quand j'ai parlé de Kofi Olomide avec la chanson Ngobila na koloba nzembo na yena ni Alia na ko cité écoutez Ngobila oko sepela écoutez Alia mais eko raisonner yo quand je parle de mon petit JB Nenga Yemba Omba
je suis pas le seul. Kofi a aimé ça. Abenga JB au moment où ça comme bon terme. Toyemba omba. Nam kende pa papa wemba na kuti papa wemba vadi na kapitula na munene azemba omba. Oyo na zolo bana yo. Kaka ne ba koma ko boya na bango. Ozo comprendre. Mais na lobi na bango eloko moko et qu'on tire bateau ya bateau. La taciturne de la voix de Ferregola. Bayuka yano. Ozolandanga. Aujourd'hui, ce qu'on le dit nanga, ça la orchestre national ya Congo. Nation. Ozo comprendre. La kozwa mutaliboso Luciana de Mingongo. Grand chanteur. Auto Tikali Naye. Poni génération te. Na sangisi toute génération confondue. Na vu Luciana de Mingongo. Na vu Ferregola. Na vu Fali Poupa. Na cause de tsunami. Je dis bien, na chant. Oya Congo. Soba binangai. Joie 4e parce qu'il manque un grand chanteur et la 2e voix. Dans une Kofi Olomide, depuis il y a quoi aider dans la musique. Hein? C'est un grand musicien, un grand arrangeur. La 2e voix pour nous Kofi Olomide. Dans une pour l'arrangement. Vous comprenez? Ceux qui prennent la 2e voix, nous avons appelé ni Abarambwa, Modogo Abarambwa, ou bien nous Serge Mabiala, ou bien Azui ingénieur Boula, ou bien Petit Naye. Vous comprenez? Les 4 est là. Ce qu'on dit, c'est 7e chanteur, Nazui Petit Gay Star, ou Yaoute pas Kester. Ou équipe nationale, que ce bateau a 7 Bayembi. Mais pour tous les commentaires, Maka les Rotikala. J'ai acheté Oyoki a causé qui a déplique Pomba Nias. Olingo cha polémique petit nangai. Non, ngana zo betelo ka ba ngana to ça no analyse ve. Ngana zo ça la polémique té. Petit wana na linga kai. Vous comprenez hein? C'est un grand courageux. C'est un grand courageux, il se débrouille pas mal. Oui. Mais le niveau a fait go la petit à communauté. Ba betor que ce mo ba mbale. Comparer ba moté. Bon, to ça la pona to clore débat ya analyse ya bakusik. Ve tangelanga bakusik nyonso oyoyoki. Première anani, deuxième nani. Na lingi ko sala wana te na bika ke faire gola aliki ba ngomoso. Na deuxième fois on tunanga question na loba yango yo zo ba réponse. Yo moto zo ba réponse nga zo ba réponse. Bayembi na bango mais je dis bien la taciturne de la voix de Ferregola. Bakende ko lukalemo na kati dictionnaire. So bakende bato atanga na makamba musique, bakokuta le mot taciturne. Ça dit tout. Ferregola c'est le plus grand de sa génération. Vous comprenez? La star c'est Fali Poupa. Comment na kaboli ba momi balé? O kaboli onde ni bato comprendre té. Pour l'instant, toza na star moko na kati Congo, Fali Poupa. Fali Poupa, star congolais. Le meilleur chanteur du Congo de sa génération. Ferregola, il y a que le deux là. Vous avez polémique sur ça. Non. Bato alobaka bongo té. Ngai tala. Balobi mokileta mo na vérité. Mokileta mo lokuta té. Beaucoup convaincre ngate. Na lobaki na yo na génération oyo yanga. C'était Kester Emenea. Bato va répondre. Ba répondre l'aime sauver ba lobi eza génération o té ma musique o yebisu. Non. Musique ne va pas yebi ba quelle classe nini? La musique bi ba yebi rien. Même toi tu connais pas la musique comme t'es là? Moi je suis musicien. Non. Non, oui, musique était petit nanga. Moi je suis musicien. Na lobi na yo nga na ki pendant na premier séminaire. Ti na terminal nanga. Na bi ko bet harmonium. Surtout bango harmonium ba bi kuta harmonium te. Ba bi harmonium et outil yango ne bota ba sente. Et pas ba biso ba sango bo so bet harmonium na bo sa mes. Oh sobe butu bonene be
likambo linene be lisalemi na yo Bethlehem Bethlehem ngoyebi te Bethlehem ngoyebi te. Vous avez c'est-à-dire, moi je connais la musique. Nabi bâton il y a musique. 3 temps, Nabi 4 temps. 2 temps. Nabi 2 temps. Demi-temps. Vous avez c'est-à-dire, alors, si quelqu'un qui connaît ce qu'on y évite, ne peut faire le baka, le kabala qui sayo et le qu'on y évite. Alors, bisoto kufina note, alors voilà que pour attendre quel temps toujours vivre bisoto au moins de bisoto nayo David. Peut-être tu as 30 ans. Moi j'ai la soixantaine. N'était toujours kaka plus nous avons la trentaine wana. Oko kokisa 3000 toza 2020. Oui. Si tu comme 2080 vous allez nangana yo pao. Ba plutôt on s'en des bêtises. Quand tu n'as biso mtamona 3000 ans ça te. Vous comprenez? Parce que y a coli. Non. Ngana tika lokota concert ya Lombo makiadité. Vieux calé na yo kalé na sangona mona avec ta concerté. Nga premier concert na tele mangembo ezabela bela. Na David Bar, Nsasa Bar, na Bandal. Na tele mangembo madame Bukana na David batubazoka. Ngembo. Année 73. C'est qui dans la Nazagigène. Vous comprenez? Congolais a commis Nabuzo Bamoko Nzala Mutesali Batoni Wakibato Azanga Mayele. Ils vivent au sous-sol de la pauvreté. Bato comme Basili Mayele. Naba intellectuel Basili Mayele. Nzala Sogana Libumu. Un ventre creux n'a pas d'oreille. Mutazo Soumayele était. Merci beaucoup, c'était Achamoveto avec des analyses, il y a les solos, il y a Bakousik. Donc, au Karava Lobby, ma propos est tenu à lobby bien. Donc, c'est Ferregola, Aza au top, na Bakousik. Mais Achamoveto, Koko à Luanda, Koko ya Londres. Donc, à Té, Ntalibosa Beta Kousik, il y a bien. C'est Papa Wemba. Donc Papa Wemba a bêti 5 acoustiques. Il a mis balai Ferregola. Il a mis Sato VH à mon photo. Abonaye Kotama. Patrick Bachi. VH à mon photo. Abonaye Kotama à 3e personne. Boss. Non, pas convaincre Ngalante. Boss Mobali à Rolls na 4 États-Unis. VH à mon photo. Le but 3e. On doit bêter à coucher bien dans le 3e. Babeta, na koyoka bango. Ah yeah. Après, oui, yosa 3e. Merci mauvais. Veuillez te montrer mon colo mabanga. Ngai colo mabanga. Si koto si na biso émission. Émission. Et ça. Au boire mabanga. Na boire mabanga. Na bandi na bana à Londres. Godard Kwanza. Full Wikilist. Namoni na simana yo. Na simana yo, je dis bien. Namoni Noko Oyanga. Noko nanga. Na lingaka mingi. Simon Bongo. Na longwe na Godard Kwanza, Simon Bongo na katisi Océan. Na ye côté ya Allemagne. Pire frère nanga ya Makila. Oya sala kachingana zalape na l'air moko boye. Tuna ya kumwene. Yo pe fo boa kakaye. Ah bon? Na tikeli yo ye azala ya yo. Po aza mwana malamu. Washington grand pays. Washington grand pays. Washington grand pays. Oya yaki awa. Omonaki ye mokonza ba blouson à Paris. Jansi Mayas Forza Italia. Yende Koloba blouson. Nabo Sanité. Bana équipe nationale de France. Bino vous avez belé tanzamuke. Nabo Sanité Nzamba Poto. Nikens Bayaka.
Nikes bayaka. Ya yo bambote awo ezamboka na yo bazozela yo sala ba clip awa na océan no ba yote. Lisusu na bwaki camarade intime nanga Jose Mondele, le vieux Gaulois. Et pas aux alina mama tala bambote belé. Na moni lisusu na côté kaka ya bana mibali. Onga bwaka bato a bien, il faut kanga ba komba bien. Oya memanga ya webi komona. Pas en Suisse. Le roi Kimakuta. Le roi de Kimakuta. Le roi Kimakuta. Bwakaye. Le roi Kimakuta. Voilà. Soki to longwe na Suisse. Photo comme ça ba maman hein, bango ato abota biso. Bon, ba maman. American woman. Mamita Maliba. La maman de Diana. La plus belle femme. Tomoni lisusu. Mama bananga. Magi Movoto. Ligno kwa tembe mama na Galilée Masaya. Soki to longwe wana. MB Mitador. Moi na Paris à Tongo ya mwasi avant na Champere. Soki to longwe wana. Kaka na ba mama. Elodie Lokolanza. Leki ya Gabin Lokolanza Kifunda. Mama bambote yango. Ni Kazola Ekasa. Mwasi ya Roger Niwa. Kiangana. Bambote yango. Soki tokomi na Luanda. Ayeko bwaka Blondine. Blondine. Yayo bambote yango. Je crois que na suki wana. On a loin de Fobaxa, Noko Jidoka le ya. Noko Jido. Noko Jidoka le ya lo. To o ba tretaka. Bato yo soli ya ba kende poto na bakisi na petit na ngai Serge Atoranada. Nada. Serge Atoranada. Merci petit na ngai pour na ba conseil na yo. Na ndenge yo ke la kanga mabina malamu bambote belé. Veza na couple mo eza na États-Unis. Mbo mobali ya Rolls. Grand prêtre Mbo mobali ya mama Rolls. Tala bambote belé et uti pa ya na yo acha mo photo pa grande acha mo photo papa Chwege na bana na bino bambote yango yo. Rossi na Laura bambote ebelé. Merci beaucoup, c'était David Ewembe avec H. Movoto. Donc, tu m'étais moi qu'on a analysé acoustique, les musiciens, Betty, acoustique, na bango, tenir nga regardé, bo tenir H. Movoto regardé. Et ça, à l'obiaza musicologue. Un musicologue na Congo bazara souté. To na hibi pete so bazalaka. Congolais akoma koloba selon ye ki fanatisme pe zo boma biso yo kana opena bien ndenge mwa mobali ayembi ndenge o ayembi nani bien ngala landi pe ba kusika ba mise bele me ngana koloba langa te o ya leki o non waneza ba logo ya ba musicologue Valobela. Guinness Mariam Favane, la fille au Atambola Cana, fort de Raptor, il y a américain. Ça m'a coûté 139 000 $. Merci. JP Vimba ya bleu, batia drapeau ya state. Merci beaucoup. Petit félicitations, merci. Merci beaucoup à toi, boss Didi Kinwani, Mosumbi ya Mabanga Talo. Bango balingaki ba meka, basimba moto me bakokite. Nzamba za pembeni na yo. Bango bazolela biso tozali. Boss Didi Kinwani. Merci beaucoup à toi, Place Yozana Ibike. Merci beaucoup à tout pour comprendre que monsieur David Ewembe. Merci beaucoup à toi PDG Christian Kabongo 10 fois mobile depuis Tirkiwana yo la PDG penana ngai Zalaka na David Ewembe au sala bien W Kula et au sala la chroniqueuse la luxueuse Tobo Sani yote petite sœur la biso to zalaka donc au sala Junior Panda na kata Bundeswana donc
to côté WhatsApp et ça la bien boss Serge Lodja papa pardon donc ça la bien ba tout au balinga David Wembe to kota WhatsApp to kota Facebook ngana bino penda to kupanga na makambo no bolingaka bosolisanga na kati na obeta on a bino ça la bien na Dubaï na boaki petit na ngai Jacques Mateta na kati ya Dubaï. Jacques Mateta na kati ya Dubaï donc bambote belé restez branchés avec Idéologie TV donc beaucoup ta maramba bien beaucoup c'est là ngana bino penda on est ensemble Bayo le bina mon verre à mon photo